tous de nos richesses. Nous sommes devenus la cible, surtout la population de l'Est, du Congo Kinshasa. Olobaki na kozala mokila te kasi moto, olobaki na kondefa te kasi na kondefisa wa bibilaka. Bien-aimé, kobanga te mitambo banguna babongisaki mpona ntina na yo kota bango nde bakokota na kati akulakisaki kinyo